Voilà, ote na batali pe balani nyonso ya réflexion na ye ko pesa yano mutuna oyo mama love autotu na biso na kati ya réflexion mutuna mutu ayaka koya ko pesa boyebi na ye mutuna ya mama love ezalaki ke couple tango babalanaki bayokanaki ke moto na moto na babie na ye mais kosala ke mobali azosomba ya ye mwasi bazosomba ye bazokende bien alapre na sima ya tango mobali akomocha misu mingi na oyo mwasi azosomba apesaki exemple mo lokola mwasi asomi mutuka me mutu azosalela mutu akomi kokangamana yango makasi ezali mobali na kawana okosala nini. Alors motuna ya mama love ezali motuna moko malamu makasi pona motuna ngo ezala pe kozalaka pe ezali surtout biso awa na poto ba couple bele eza na lolenge wana ke mobala salaka makambo na part na ye mwasi salaka makambo na part na ye ki couple ekomaka kaka couple soki babandi kobota so ekomi makambo ya kobota bakomi ba couple so ekomi makambo ya fete bakomi ba couple mais so ekomi na babie na bango mutu na mutu akomi na part na ye. Alors makambo wana ezalaka pena mingi na poto surtout mais pona ngai na mona yango ezalaka likanisi moko malamu te wana réflexion na ngai kambulu na mona yango ezala likanisi moko malamu te eyebi koporte bolamu te na kati ya couple selon ngai. Pourquoi nalobaka ke place bato mibale bazali moko fois pola moko fois gai soki bozali moko na part na ye mais soki boza ini boza moko c'est-à-dire que équipe na bino kozala très fort pona boza équipe moko boza très fort na kopesa exemple motro facile ya ngai mbongo na nga na madame na nga ezala kaka mbongo moko c'est-à-dire soko nga na ko bouger akoyeba ke mbongo ebouger soko epa bouger ekoyeba na ke a bouger mbongo o bouger mo na raison ni okozwa mbongo pono sala ni komi eza boyokana o biso toyokana bongo na ebandeli c'est-à-dire eloko noso toko bouger tozo bouger mo ensemble pe eza na ba raison positive soko raison eza malonga te foto kitsa mo na se. Alors mais ba couple belé eza bongo te ba couple belé moto na moto salaka makambo na ndenge na ye mais ba couple wana tozana ba preuve nango ke suka nango esuka mingi mabe pona moko akolekela ka moninga moko akogana ka moninga moko akopolaka kaka pona ngana ka oyo ekosenga ke mwasi na mobali basolola soki mobali azomona kete ezosenga kaka tosolo pa tosangisa babie na biso epai moko akoki kosala yango ekozala malamu pona bango so basangisi ba bien ensemble wana ekosoutenir couple na bango bana na bango ekozala malamu pona moto akota akoma jaloux ya biloko moninga te obia ba bien ya moninga te bazala ensemble basangisa mais soki ke mobali azoboya azongaka yazoka ya mwasi pona ngai babenga ba famille basolola likambo ngo pona ko likambo famille avant ekoma na leta bosolola boyokana soki esenga ke mutu na mutu na eloko na eseki kosimba ke eloko moninga te alors na couple daso da ba mibeko komi ya bongo kosimba ya ngai te pona nga déjà libala wana eza kobeba so bokomi kutu surtout susu na likambo ya leta libala na bino kufi boko vivre na hypocrisie mais bokene liboso te boko sala pe succès te na couple na bino par rapport ya programme na bino pona moko bando gaye moko bando kopola wana ezali réflexion na ngai soki conseil pona ngai na couple na ku conseiller bango bosangisa biloko ekoma ya bino mibale carte ya banki mbongo ya programme na bino mbongo na bino nyonso fo bosangisa yango epai moko bokokoma très fort bokokoma makasi pe bokosala makamba minene mais soki boza moto na part na eso fo solon ke moto azo déranger moninga te wana epesa milibino bongo bokende nango bongo
mais ce qui comme ko déranger moninga comme kota na chambre moninga to na ba bien moninga wane comme problème na répéter koloba ce qui bon même problème na famille que simbité bino balé simbité na famille pe simbité na l'état bokyo kokabwana pour la suka jalousie okota concurrence okota kokabwana ekota surtout na mboko na génération lelo bato comme ko bomana mutazo kokamuninga ta adversaire akacha ndako ezaka très fort que adversaire banda. Alors sozo kokamuninga te suka mona obomi muninga. Alors pona bobo manate so bomoni bo koyoka na te ko sangisa bomengo na ko préférer lokola nga pena mama na advise na pesa ka ba idée par exemple advise na ngeza ka ke bobo ya na bino pona bo batira bana ke boko na niveau bobo mana bozo kisana moko kota boloko moko koti hôpital et moko kufi moko boye bana bako terenga na pamba on se zanango baka biloko ya mokili soko bolingo za na malamu na couple na bino boyokana bo sangisa ba bien na bino bokena na positivité mais soki yo za motema kaka mabe olingi kaka ya moninga ya yo ezala yo wana kutu na bango mingi bato bazaka mingi na ba caractère ane za mingi basi selonga moi ça linga mingi ke ya ye za ya ye mais yo mobale komi pe ya ye mais ngana pesa conseil bo sangi soko bo sangisi bokokoma makasi bokosala pe ya minene ya kokamwa na bino mbale na couple na bino pona pe résultat ya bana na bino. Merci ngai na sukiawa Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, réflexion avec R9 Fabrice Mobali Madeo balingaka mwasi lolanga ninyango nengo sasalanga eleki makasi Kabulo TV yo Lumière Kabulo réflexion double CD Fantomas Engayo il est là il a toujours balubi to s'abonner chaîne za moko ça c'est dit ma boko taka ngana na s'abonner bongo bino to monyango na YouTube to zawana moko kaka réflexion to bandela réflexion lumière Kambolo yangwana balaki ça la biso bien tous en simana pour et ça la G bongo toujours réflexion lumière Kambolo TV chaîne za moko bo s'abonner boza décider lumière Kambolo TV.